Merci Maman Thérèse na onyoso to saleli biso njamba pambolo njamba peso ebela bakiselo ebele. Sitana yo wangota fami ba vepelio. Wapi yo na sambuelanga. Wapi yo 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 yondeli zibangolu nyasa Yesu lizibangolu nyasa na wasali kwa Yesu napeso sume asinda mapambola yango nazali kopesa mama oyo apesi musala oyo Mama Thérèse napesi ye merci mingi Mama Mimi Thérèse napesi ye merci mingi pona musala oyo atelemisi pona bana oyo pona kopangusa bango mai ya misu kozongisa esengo kati na bana oyo napesi ye merci mingi. Je pense que passer le téléphone Android pour ça si on a le téléphone Android pour se connecter à internet pour la YouTube on peut copier God Talk Télévision. On peut noter en haut God Talk Télévision. Mamie Thérèse a travaillé, qui a déjà travaillé. Elle a travaillé mon côté na Kinshasa parce qu'elle a déjà na Batu. Et maintenant, elle a na Bisto parce que tout le monde il fallait travailler en collaboration. Vous voyez, voilà. Quand tu as été quand on a équipe mobile, tu as été là, c'est Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Donc, bateau babanda déjà, avant biso to kota na domaine, oyo, bango babanda ka déjà pour travailler na maman, ça fait longtemps. Alléluia. La benga ki maman Janine, koye, aza chevronné na ma. Alléluia. Ben quand on l'invinga. Alors, maman Janine a côté les mains, mutazo soutenir. Donc, on a mangiringe mutazo soutenir maman Janine. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. C'est bien, mais voilà. Sans plus tarder. Please, aidez Bango de l'organisme Mango. Makamboyo est libre orphelin de père et de mère. Les hommes Makamboya, Mana Moko Gouete, Kotolinga il faut qu'à calme l'opposant. Sinon, Bissonnet est sous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Sinon, Bissonnet est sous la malédiction. Il faut que gérer Bilo Kayanzame Malama. Gouete. Alors, je mets pas debout, mets pas debout. Via et l'autre. Là, j'ai relevé le nom de l'Eboya. Les autres Urbana. Maman n'a pas fort pour Salaki. Le nombre de Lengelaki. Au moment de Lengelaki, 25 enfants. Au départ, Maman Janine, Azana a un projet belé pour la bana Oyo.
alobi abandi nam mais akokoba na bango biso tondimi ete susi oyo aza nango bana wana babonga yo mpo oza nango bana oyo babonga. Alleluya. Alors tala biloko oyo atindeli babebe na biso okoprocede mpona kobenga bango baya ntango bazali koya soki ozwi biloko na yo okende te nalingi omata koto de façon que andeko wana belkanto na ekipe na ye basala makambo na bango akofilme kozala presse ya kozonga kuna te. Soki ozwi lipa na yo na gato na yo na biskuit na yo oleki epai boye okende kuna te. Eske bana bozokanga malamu? Bana bozokanga malamu? Voilà. Ok, quand mon hommage Janine a zobé, a soboé comme na yo, tu passes devant. Ma pièce de Dazonama, c'est ma pièce. Ok, tu prends les sacs. Le capuna, petit au sac. Vite, vite, maman. So babengio ya kambango. Lele. Camarade, viens ici, prends les cahiers. Rentre là-bas. Soki. Donc, ce qu'on est, aujourd'hui sac, aujourd'hui cahier, aujourd'hui biscuit, on les dit coteau. Tellement bien. Ninja Bakanga. Ici. Clovis Luawa. Clovis Luawa. Winda Kayembe. Quand tu as le don de la libéralité, maman, viens ici. Maman, viens ici. Makulu Maï. Hein? Makulu Maï. Ouais, Mukolo. Wapi ye makulu yango? Makulu ya mukolo.
Ayebe bakiseka pesa biloko kaka bango bakoti na classe ba eseka biloko ya koti na classe akota leo ok pesa e pakia baka pesa e taki eseka e ok pesa e saki Clovis Wawa. Kunduku Kaoma. Ekabwe. Akese. Esa. Kunduku Kaoma. Makulu Mai. Makulu Mai. Makulu oyo te. Yamuke. Messi Boutou. Dalula Belavi. Akese dia sonama. Ya leki. Eseba biloka. Clovis Luawa. Gradi Manga. Kerema. Gradi Manga. Chimanga Joyce. Malanga. Ilunga Kazadi. Nalamulume. Malanga. Passe ici. Ok. Mathieu
Kalubi. Kalubi. Wapi Kalubi? Wapi Kalubi? Asa. Zonga. Nous avons besoin d'orphelins de Komaki, les enfants de l'église basés là. Comment on est là? Priorité, ce sont les enfants orphelins, pas de l'église. Vous devez comprendre, Makamoto, tout ça là, ils ont loisirté. Probaki, enfant orphelin, bah, auto-enregistré qui. Tu ne peux pas envoyer un enfant n'importe comment, parce que biloko les allez dans un nombre. Donc, moko etikali, petit moko anaye, bah, bopé saye, sakinaye, bakaye naye, la biloko naye nyonso. Alléluia. Parce que tout le monde qui moto a dit la biloko a besoin de la béni. Bana on a pu recevoir on va à la béni. Ils sont pas battus tout ça pour distribuer, on fallait tous à la béni. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. 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 Et ça, musiquité, c'est la vie des gens. Ok. Alléluia. Alléluia. La ligne appelle sa maman, merci. La fille et les enfants orphelins et orphelines. C'est ça que je dis merci à maman. Papa a parlé en français, moi je vais parler en lingala parce que les autres enfants là, orphelins, ils ne disent même pas. Ils n'entendent même pas les français. C'est ça que je voulais parler en lingala. Bandeko moto na biso oyo bazali bana na biso ya bitike soki na kobeta soki na koloba na lingala kote mutu nyonso tu ayoka. Jacques, nazali mama ya bana oyo ba veuve, mama coordinatrice na bango, o nazali kokamba musala ya bana oyo. Balobi do ya mutu epolaka te. Même osala yango banda bo mwana. Nandimaki te ke ekolamuka. Mais nazalaki mama présidente ya ba veuve. Na bandi ko boko la bana bitike bo bakufeli kutu ba mama bana ba mama te. Na kati ya couvent de fer na internat. Nazaki na wuti na classe na longwe na ye na longoli uniforme naza ko lesa bana oyo ya mike ba bébé o baza kutu bikolo nazo melisa bango ba miliki na banini yango nazali ko pesa mama oyo apesi musala oyo mama Thérèse na pesi ye merci mingi mama Mimi Thérèse na pesi ye merci mingi pona musala oyo atelemisi pona bana oyo pona ko pangusa bango maya misu kozongisa esengo kati na bana oyo na pesi ye merci mingi. Nzambe oya bakoko wana, Nzambe oya Abraham, abakisila ye mingi koleka. Dieu est capable de tout. Nzambe wana akosala ya minene kati na ye, akofungola banzela po na ye. Yango na sepelaki lokola bana oyo bazwi bakado na bango. Na ponaki bayembela mama wana nzembo moko oyo bana etike bayembaka po lelo ezali moko na bango ya kolongola mawa na bango. Na kosenga boyemba nzembo oyo
boyebi yango bien. Pesa bango. Tikana yo pringa na kase. Mosikana yo pringa na sermo. Wapio osamote mananga ezana sofola yo. Osamote mananga ezana sofola yo. Ebandina molimo nanga yofo naemba onani osina mabanzo nanga yofo nayongolo nani abae abao igwe shabobo yabobo naboya yo naniya papa oni nayo nganyango nayo ngana basepelio mosika nayo wanoka fami bavepelio wapio mwenanga wapio yondeli zibangolu nyasa Yesu lizibangolu nyasa osefo abae sikana zaka motonanga yoye zisisana nanga Yesu abananga iye naluko wapi namotema nangaba iye yone shaba yengana vi iye aba iye igwe sama ya sananga iye aba iye igwe nanga igwe Alléluia. Tumetelie tunapia maboko. Wana tuzobenga bel tanto azoya ana no emwadi kama azoya tuzobetenga yesu tunapia maboko. Shalom Église. Merci beaucoup. Biso tozali Fondation Mère Teresa, n'est papa déjà un petit peu expliqué Biso Awa. Fondation Mère Teresa. Je me présente d'abord comme Bolangai Belkan Toussaf. Merci beaucoup de l'Onico Baïdiambo Naza, artiste comédien. Je fais le théâtre, c'est digital Congo. Peut-être que vous vous rappelez ça au Congo. Alors, la Fondation Mère Teresa, nous sommes la mission Ezali pour assister, pour visiter, orphelins, veuves, désœuvrés, abandonnés, rejetés. Ezali, mais là, Nzambi, Topé, Mère Teresa, Maman Mimi Thérèse, Boka Papaya, Anzoua, Nzambi, Nzambi, Katina, on a pour assister, parce que ma voix qui s'en donc ce n'est pas la première fois que nous avons et ça nous a obligé ça. Autant pour l'orphelinat, par-ci, par-là, pour visiter ma pauvre passe. Parce que comme nous avons retourné, nous avons passé à l'hôtel à Maïti. Au moins, on a un ticket au service à Kaïté. Et on a maman Mimi, l'Itaouana, pour assister l'orphelin, ma veuve. Pour accompagner, pour matérialiser l'action. Les gens dans l'église, ils partenaires. Je pense que de temps à autre,
tokozongaka toujours awawa tokozala awa de temps en temps mpona kocontinue œuvre oyo. Je crois mingi ya koloba eza te mais nakosenga na biso nyonso tozali awawa nasi baimage na bafoto nyonso oyo oti komona bango tosalama awawa okoki kotala yango sur YouTube parce que nyonso osala kolingaka visibilité nango na monde entier bamona yango. Je pense que passer leur téléphone Android pour ça a si vous avez un téléphone Android pour se connecter à internet pour monter à YouTube. Vous pouvez copier God Talk Télévision. Vous pouvez noter en gros God Talk Télévision. God Talk en anglais signifie Dieu parle. Dieu est en train de parler. God Talk Télévision. Si vous faites God Talk Télévision, là c'est ma cambonion vous pouvez faire un out. Vous pouvez monter en gros donc, God, c'est G, O, D, oui, avec S, au accent. S, T-A-L-K. T-A-L-K. Comme c'est en anglais, on lit God Talk Télévision. Et puis, de temps en temps, on va nous voir la prédication à papa. Donc, ma maté à papa, ma noté à la chaîne. Même s'il faut faire une prédication, elle est là tout à l'heure là. Donc, on a fait la chaîne, la vision à God Talk Télévision. Donc, on a la carte, il faut la laïcité, il faut aimer et puis il faut partager la vie. Total, la tombe, ni nous avons fait la carte, il y a église la vision. Ainsi, nous avons des actes. Vous avez la carte, la vision, nous avons des appareils pour la vision. Merci. Détresse, merci à Maboko. Voilà, mukona liboso tokutanaki na mwana oyo mwana na ngai alleluya liboso tokutanaki na matanga ezalaki na mama ya mawa tokendaki kopartage mawa mpona papa ya mama mimi Thérèse akufaki tozalaki kuna elekaki malamu tofilmaki elekaki bien amen donc lelo tobandi vraiment séance ya bana alleluya voilà nalingaki koloba mpona koyebisa équipe ya Bel Canto. Maintenant, à part équipe Oyo, je ne travaille pas seul dans le monde des Oliviers. Donc, je travaille avec mes collaborateurs. Je suis exclu dans ma camboyo. Il y a le pasteur adjoint, docteur Regan, Tamazo Telema, pour Belkan, ton équipe naïe, na maman Mimi, Amonaye, Azoko Telema, Tobé Telies, Massé Maboko. Bien, papa. Les enfants arrangés pour mettre. Docteur Regan, nous travaillons ensemble dans l'église Monde des Oliviers. Amen. Voilà, belle camp. Je vais vous dire la simana biso toana oyazolanda biso le prophète héritier tamazotelema tobetelies maboko. Voilà. Bateau Bazaba, Bataka de Pointe, Messie, on va mettre en attaque, donc on va mettre en milliers Bazali, alléluia. Dans les temps, on va présenter tout le monde. Et tout le monde dans le cas cérémonie, tout le monde qui est la maman Bango, de présenter Bango, comme ça. Je ne sais pas quand on va filmer les enfants ensemble avec nous. Ok, maman monte. Merci maman. Merci maman. Non, ça pour la vie. La personne merci de ma femme. Merci Maman Thérèse yana onyo soto saleli biso njamba pambolo njamba peso ebela bakiselo ebele na peso merci. Seigneur, et bien tout ça dit Zambé au Tonda Bolingo.
Oyotango Nyoso Kalisla Kabana Nayo, Biberobi, tu es le père des veuves et des orphelins. À la tango, Zambé, tu as représenté Okolo, Bana Oyawe, Oyo, Zambé, la Bikama, papa, Yokoba, papa, Nabango, maman, Nabango. Oui, Père éternel, nous sommes Zambé parce que Yo nous a dit aussi, par mon thème, à côté, à intervenir Katabana Okolo. Nous Bambola, maman Oyo, à ces pays Zambé. Comme il peut s'apporter soutenir Bana Oyawe, matériellement, Seigneur. Et au Pambo la paix, Église des univers, c'est pour soutenir spirituellement, Seigneur. Internaute, merci mingi na bino nyonso boza abonné na kati ya chaîne na biso God Talk Télévision. Nzambe ya lola a continuer ko pambola bino de partout où bozali. Tobaka toujours muto do sala bola mfo Nzambe abatela parce que makamba boye ya bien boy fait ezala kaka maman Mimi et Thérèse nde akoki ko sala makamba boye. Là je remercie déjà maman Mimi Thérèse depuis Birmingham, motema ya papa Edo Dumawete Nzambe a pambola yo bisika pozwa mina mboka bapaya mais ozo kanisa batu baza na 8000 km awa na kati ya Afrique. Merci beaucoup maman. Awa toza na kati ya Ngiringiri précisément na avenue Loua. Et sika wapi tozaki na kati ya église Mont des Oliviers, bisika wapi biso moko. Tokomi na bana oyo ya biso moko tozo bokola na kati ya fondation Mère Teresa. Tozalaki wana pona ko pesa bana, c'est la rentrée bientôt. Balobi faut kanisa na ba orphelin, ba orpheline. C'est déjà la rentrée, yangwana maman Mimi Thérèse. Toujours na cadre kaka ya kosala bolamu na kati ya fondation Mère Teresa ekitaki na kati ya église Mont des Oliviers pona kopesa ba participation nango pona ba orphelin ba orpheline parce que déjà rentré yango faut bana bazwa quand même bakaye na bango ba stylo na bango bazala déjà bien équipé pour ba préparer pe rentrée scolaire na bango. Et là je tiens déjà à remercier na batu nyonso o ba soutenaki biso na kati ya fondation Mère Teresa. Nzambe apambola bino bo continuer toujours oksala un pas na kati ya God Talk Télévision. Nzambe akozanga te ko pambola bino. L'Éternel renverse le dessein des nations et il anéantit les projets des peuples. Les bâtons de Moïse qui a séparé la mer Rouge, c'est toi mon Jésus.